Tangwana na zolo banayo, soko zosa musala, n'importe lequel, soit esprit no nyos, ne bakino balobaka, tia esprit na musala zosala, tia esprit na musala zosala, parce que musala nande eko anoblir yo, musala nande eko pesa yo, musala nande eko futa yo. Est-ce que yebi ke bande konanga mingi, lelo bazosa bassurage, mais na tuna ki ndeko moko, ayebisika kaza licencié, na ka moi. Jésus est vivant. Oh, il est vivant. Il est en Galilée. Oui, en Galilée, allez dire aux disciples. Bana Nzambe, shalom, shalom, boboto, bondeko, alléluia, mbote na bino, bino banso esika bozali, bozala na Congo, bozala ailleurs, na États-Unis, na Europe, partout bozali, tika ete Nzambe, apambola bino kimia na Nzambe ezali kolo na bino mikolo nde bomoni tozolobela mingi likambo ya thème na biso o ezali ya travail. Nous devons travailler pour nourrir nos familles, nous devons travailler pour que musala Nzambe ezwa esika na moko moko na biso. Yango tozo rappeler bino toujours eza ngande ko na bino pasteur Moussa bao bazobenga bazotuna ba numéro na profiter kanalo ba plus 243 99 99 011 01. Donc bande komingi bazo mitungisa na lobi tsusu numéro nanga plus 243 99 99 011 01. Alors, Vodacom ezali 0 plus 243 81 294 36 41. Donc, yangwana pesa na M-Pesa pour la soutien na bino, Nzambe apambola bino etika bozali. Tozolo bela mikolo thème de na otoloba, tozolo bela sur le travail. Soko hotel batu nyonso bazoba misala ezate batu nyonso bazoba tozo salate batu bazana ba diplôme de na ba kilobi batu bazana ba diplôme mais misala ezomona na te mais c'est possible na zoloba na musalaka oyo mukio salaka wana ke Nzambe apambola yo c'est possible. Alors thème nanga lelo ezali tozolo bela travailler de mieux à mieux, travailler de mieux à mieux. Donc, musala nyonso yoko ko sala na vie. Ato texaka 5 glaces. Bon, on a vu que 5 glaces, mikolo bana ba komena ba jus, ba ni tout ça, ba bi 5 glaces, ezali tango biso to alaka. Oko zala muto texaka 5 glaces. Oko zala muto texaka jus. Oko zala muto o pousse ba pousse pour la kolokota ba matiti. Oko zala n'importe qui oza siragère, oko zala professeur, oko zala commerçant, oko zala nani, mais il y a une condition, nous devons travailler de mieux à mieux. Et surtout encore dans l'œuvre du Seigneur, pour les travailleurs, na musana encore ba pasteur, ba serviteur, ba bishop, ba berger, ba prophète, qui sait encore, ce que ça ressemble musala katikata musala Nzambe, il faut travailler de mieux à mieux. Alors, pour na kokoba vraiment na thème na biso, na zana texte toko tanga, et zana 1 Corinthiens 15 verset nango 58. 1 Corinthiens 15 verset 58. La Bible nous dit ceci, la version O Nazanango, version second 21, Balobi la bisobo, Balobi, ainsi mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Dans ma version sous Balobi, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire musala nyonso oyo koko sala na vie, musala nyonso oyo salaka, il faut sala ngo na ndenge moko ya malamu. Parce que Bible dit travail et procuraka abondance. Nous devons travailler de mieux à mieux. Mais d'habitude tout le monde a rendeni, tout le monde a batu mingi baza négligent. Asa musala moko songolo, mais il est très négligent. Pas seulement négligent, mais asa fainéant. Pas seulement ça fainéant, azoka musalo sérieuté. Yango moni biso na kisasa, baloba mingo, bato maboko, ba kota lola te. Bato misala maboko bazaka bato mabe. Est-ce que réellement bato misala maboko bazaka misala bato mabe? Je ne pense pas. Mais dans des comportements, il y a certaines personnes. Oh, bazoka misala na bango sérieuté, yango ne pesa, baloba muyaka moko afingisa ba yakanyos. Tout comme peut Kongo moko afingisa ba Kongo nyos. Tout comme peut Luba moko afingisa ba Luba nyos. Donc tout monaka nini wana nyos surtout presque na Kinshasa. Batoazo sala, bali ko sa musa malamu te. Eza na ba chrétien,
ezana ndeko moko ebisenga ah pasteur ngakutu soye na ena sana zo musala malam na zo nga ba païen parce que ba chrétien baza ba fainéant ngabi non faut pas déduire comme ça ba tunyo so ba fainéant. Il y a de ceux-là qui travaillent vraiment. Donc il y a de ba bosseur bazana qui ça ba bosseur bazana qui ça yangwana na zolo banayo soko zo sa musala n'importe lequel soit esprit no nyonso nde bakino balobaka tia esprit na musala ozosala tia esprit na musala ozosala parce que musala wana nde ekonoblir yo musala wana nde ekopesa yo musala nde ekofuta yo. Est-ce que oyebi ke bandeko nanga mingi lelo bazosala bassurage mais na tunaki ndeko moko ayebisingaki aza licencié na kamwa ayebisingaki aza licencié azotangisa bana na école primaire azotangisa bana na université ngabi kana musala abi ah pasteur kana musala ozomona oyo nazala ba contact ezala bato babenga nga na téléphone ya kosala nga chirage ya kosala boye ezala donc na tisa ba contact ebele yango na ndeko nanga musala nyonso ozosala sala yango proprement sala proprement même na niveau universitaire ozomona ba étudiant mususu azosala TP on dirait te soko ba bib soko za travail TP za travail na yo il faut sala yango penza otie énergie no nyonso parce que tu sais que le travail là va te coûter des points. Mais ça va tout ça encore va tika na sala kara tika na sala tende konanga toye kolobela le travail il faut travailler de mieux à mieux. Il faut travailler de mieux à mieux. Biso to na gisasa tant aux kola gisasa to ça quand même ba kinois même à taba musicien mukilba yemba nzembo wemba yemba nzembo mo travailler prenez de la peine c'est les fonds qui manquent le moins na sala mon sala so qui donc ozomona ke mutazo bosser dur mutazo bosser pour na à vivre mutazo bosser pour na nini azwa de konanga gisasa c'est sundenge za kate kalabiso tant tozo kola toko ke ne pas noko toko ke ne pas tatalek tozo ke ne pas mutuboye azo sunga mais siko kinchaso e koma yo moko sala musala na yo alors soko zu musala oyo zanango de konanga travailler de mieux à mieux travailler de l'excellence à l'excellence pour que musala na yo et soit peu connotation à tote karamikate c'est possible au texte mikate moko ya bien o embellir rango bien o tia bagou ya bien batuba landa yo c'est possible lelo batuming bazo ke le côté église à louange wana po ba ke no kolia Thompson mais ba Thompson to lemba to sala ngona banda kuna biso mais batwana bazo sala stratégie moko bo soki ndenge nini pona ko benda batu donc travailler de mieux à mieux lelo soko ko sali o marqué pas lobi avancé yangwana nde eloko na zo ebiso mwana kin ko bukana te zo musala maboko o nyonso musala no ko monana sala frère kalabiso tozaki ko mona ba chauffeur ba kunde bembe ngana kona kisasa tango na ezaki tozotia makala tozotia pakola nini po sauter po leka soko sauter voiture nini pina kunde bembe mais ça na problème tozako mona ba kunde bembe ka ba vieux mais siko na yebiso tambola na kisaso tala ba chauffeur tala ba chauffeur ba kunde bembe o mo apena ba yaya ba jeune ba grand penza ba tunyoso ba kono sa musala tambola na ba morgue tozako mona aka ba vieux ba na tout ça mais mikolo na ba jeune na ba tutu boulot ezate yaya oyo ko zwana sala yango sala yango na biso na église nzozo ba fortifier vous travailler nous devons travailler frère c'est le travail qui anoblit c'est le travail qui développe un pays les loto zolo ba chinois ba chinois ba komi sur le plan international ba zo devisa mais lo ni celle que ba kola ndengwana et ça musala à partir ya maochetung ndekonanga sala musala soko zu musala na sala ngo bien à tous les mécaniciens, c'est possible. Comme ça, les mécaniciens ne sont pas mécaniciens, ils sont salité. Au ça peut propre. Les autres sont des techniciens, des ingénieurs, donc ils ont recadré très bien. Et ils ont marché belé. Une chose est vraie, ce que c'est Moussano très bien frère. Attends les loba tu vas honorer yote mais ba honorer yo même à titre posthume de balobaka ba honorer yo yangwana tozo encourager batu ba sala musala kitoko soko teka na zam place ozo tegisa tia soin place ozo sala bo tia soin oyebinga na beta mingi na ba matanga dernièrement na fikine avant makamba ba confinement et salema et ça na petit moko ateka mai mais il faut donc pour ça ka ko sombele mai pona nini atia veste na ye atie veste azaka na vélo moko azotambola na vélo na pakene ya mai azoloba français
Oui, bien, l'accès à Internet, soit on a un terre, n'a pas un biso ezali. Tout le monde a garçon, on a bonjour, vous avez besoin de l'eau. Tout le monde a donc, n'a pas. Alors, d'abord, ça a gagné. Soit il n'a qu'un fikin, soit il n'a qu'un fikin, soit il n'a qu'un fikin, n'a pas mon akaka, que il faut na somba mai et pas garçon. Yangwana bande konanga to fungolo makanisi, to fungolo ba idée pour que o musalo sala kawana o sala ngom bien. Yangwana to sa ko encourager bino bo s'abonner na Pasteur Moussa officiel. Pasteur Moussa officiel na YouTube soki o fungolika o zo enseignement to fungolo mémoire de kolanga musalo sala ka ko négliger ngote. Kana musala na ngana so ibanga moko naza témoignage vivant maman na biso sa roteka mapa. Maman la biso na ipak, c'est loin des agues boulangerie Thomas, mais maman la biso sa musane très bien. Alors ça la qui que ngape na côté na musala wana. Quand ngape na côté na musala na et ça la qui que oso respecter. Bato ba tsenga ki o mapa na tongo na 8h, tant ozo ki o ketiki la bango. Bato ba tsenga ki o na 10h, tant ozo ki o ketiki la bango. Bien que bato ki ça va foutre un moment difficile, mais du moins bazaki ko respecte penza petso na soko tikeli ozanazaki soin tout ça ainsi de suite mais ça qui na biso ko finika bien ça na biso et foutelanga ba minerval et sunganga frère musala nyonso salaka il y a pas de saut métier il y a pas de saut métier de konanga na kisaso il y a pas de saut métier yangwana sala musala o wana yo zana ngwana fructifiango tant monsieur ko botelo ba ouverture tant monsieur ko selo e ko sala ke o progresser na vie lelo batunyo so bazana mbongo batunyo so bana mbongo frère nanga batunyo so bana la babandaki ko bongisa nde misana bango et puis so mona ke actuellement batu balingaka bato basaka sérieux na musala na yebi nde kolanga moko aza électronicien mais na tinda camarade nanga mingi et pas ya ndeko nanga moko camarade nanga moko asango mais ce sont des farceurs sango abi mais ezala ndeko moko na tinda tango aki aseli musala azo pe sa promesse na minute azo loba azo respecter na l'heure na ba jour azo respecter alors moninga nanga sango abi mais celui-là il est fantastique. Il n'est pas comme les autres. Alors, chaque fois, ceux qui couvrent le problème, bazako bengakaye. Donc, vous comprenez, musala nyonso sala kana qu'on néglige en gotende konanga, qu'on néglige. Si vous avez certains problèmes, je sais que nous ne sommes pas spécialistes en travail, mais ko bengabiso na numéro nazolo baona plus 243 99 99 011 01. Plus 243 99 99 011 01. Peut-être tu peux avoir des problèmes. Même il y a prière, même il y a nine pour la musala na yo. Batuni ba benga biso to ke bonde na ba magasin na bango. Batuni ba benga biso poto sunga bango. Frère, musala o sala kawana ya ngonde ko sunga yo. Musala o sala kawana salango très bien. Salango très bien. Salango très bien. Oui, banzembo mingi za ki sasa o e pesa biso ba inspiration mosala toko sala ka mama elukinde bay osomona donc osomona mutazolo ba musala ya salaka il faut ba yembi bazala musala ya salaka il faut ba accompagnateur bazala musala donc azo sala musala en 20 azana posa a progresser na vie kinchaso ndeko nanga soko salaka to na problème. La fois passée à Rosenga Passi, mais yo mutozo musala, salango complètement, salango et na excellence. Tout le monde a rabatumi na ba bureau to kenda ko mona fandi na ya lali na ye. O te ba salaire ezate, mais ba salaire ezate ba nini ezate so moni ke moyen te longwa. Mais mutu pe ko longwa zate, mais so ko tindi mutu sala bo mona muto sala lo vraiment même na musala nzambe frère. Tout le monde a rabattu engagement à sa honorité. Tout le monde a rabattu engagement à se respecter, tenter. Tout le monde a rabattu. Dernièrement, on a eu ça qui na kendaki côté en église beaucoup na matete. Si le Seigneur venait à l'heure où on a mis sur le programme de l'église, qui va aller au ciel? Donc, les gens ont même une négligence dans Moussala Nzambe de Konanga. Bâtir 8 heures. Par exemple, l'église de Zobanda 8 heures. Mais qu'il y a 8 heures au monde à Nani, qu'il y a 8 heures au monde à Kabaoba Kombolaka, église, qu'il y a 8 heures au monde à Kabaoba protocole. Tant que pasteur a zanete dans l'air Rwanda. Bon, là, je ne veux pas juger. Mais Moussala to Salaka, frère, Sala Yango complètement.
zala sérieux na musala ozosala okopambolama zala sérieux na musala ozosala atoteka mikate atosalaka na malewa oyebike bamalewa mingi na Kisaso bato balingaka kokota yango te. Pourquoi balingaka kokota yango te? Po soki aye kaka présentation apamba kaka malewa awa yaya ya problème yaya na waobela diarrhée. Oh, mais ça malewa mosusu ta mosusu kutu alamba ne peut-être bien te, mais à cause ya soin na ye, à cause ya kozwa soin na bato. Ah maman, papa, olingi nini osomona bato azokende wana biloko mosusu bato baresir na vie eza kisite yaya eza nde stratégie kalai technique mwana kini nde toloba yango zala na technique sala musano malamu sa musala bien ya kotobi travailler de mieux à mieux même na musala nzambe même na musala ya biso ya mokele. Donc voilà, on a vraiment quoi encourager yo. Mais loko ni ne sala ke bato basala musala bien te parce que nous voulons citer bato mingi baza ba fainéant. Bato mingi baza na idée ya créativité te. Bato mingi baza ba négligent. Bato mingi balinga kozwa musana bango au sérieux te. Yangwana yo mwana kin yo zolanda biso ata oza wapi zala sérieux na musala na yo. Travailler de mieux à mieux. Sachez que musala yo zosala wana un jour ekobotela mbuma. Soko zo négliger ba négligence alelo yangwana ndelo obetelo ba problème lobi. Zala muto aboya paresse. S'il faut que ne pas muto la qui pona kosa musala à 6 heures, soyez là à 6 heures. Tant azola mka moni yo ndengwana akozo déjà sérieux. So mutabeni so osaile musala apesio devi. Obi que même ata biso ezaka to sonda rapper. Toke des autres tali ba prix na yo kuna tango yo pesi mutu aya zo telo fa 3 fois 4 bien o aza farceur déjà prix eloko na talaki eza boy. Frère, salam sala sérieux. Maman, papa, salam sala sérieux. Nzambe akopambola yo. Yango na zoloba éviter paresse, longola négligence, ko sala musala atite, ko zaka pressé te, zala poser, zala na amour ya musala ozo sala. Ata osala kamusani ni ko ka sonite sala musala wana avec amour, le Seigneur va te bénir. Tout le monde va nzamba pambola bango kaka na biloko mike mais le loba koma batu minene ni na loba ki la fois passée. Travaillez de mieux à mieux. Sachez que votre travail n'est pas en vain. Nazolo bango ezala côté nzambe, ezala côté mukile. Travail nyonso yo ko sala. Soko zo sala ngo sérieux, soko zo sala ngo bien. Un jour, le Seigneur va te récompenser. Dans un exemple, il y a fait Mundabi, gloire à Dieu, que son âme repose en paix. Ce côté l'histoire à Mundabi, dans un grand hôtel, Azaka, un petit travailleur, mais jusqu'à ce qu'il a commis la tête, c'est possible, c'est faisable aussi. Frère Nanga, sois sérieux dans le travail que tu es en train de faire. Ne néglige pas. Tika été moi au fungolama auto fungolio sala musano sérieux zala calme zala sérieux zala calme zala sérieux yangwana soki moni que tu as des problèmes dans ton travail tu peux nous appeler plus 243 99 99 011 01 Vodacom Nabiso plus 243 81 294 36 41 wanoko zwabiso tokope ko sungo soit na prière so to moni ko to kokate to koko benga ba spécialiste ya musala ba domaine ezebele netinga na domaine peut-être la Bible na autre sala makamba Bible mais so na kuta na problème moko bozo nécessité un économiste na ko benga un économiste akope so pe conseil frère qui ça se taper. Oui, les laboureurs et ses enfants. Travailler, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Frère, ça la nuance, travailler. Yangwana, on a l'ingénieur encouragé yo. Koyoka sonité na musalo salaka. Koyoka sonité de konanga. Soza caméraman, salango bien. Soza journaliste, salango bien. Soza mutu, salango bien. Un jour, ce travail-là va t'ouvrir les horizons. Voilà. Message Nazaraki Nango, Totanga Kibongo na 1 Corinthiens 15, 58, Tika ete Nzambe a Pambola Bino. Yangwana biso toloba toujours, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour avoir contact nabiso frère, nazo répété plus 243 99 99 011 01. Vodacom 081 plus 243 81 294 36 41. Alors, Yangwana de Konanga
tika ete nzambe apambola bino. Soko lingo soutenir na lobaki yango M-Pesa 081 294 36 41 pour que batunyo surtout bayoka eloba na nzambe. Dieu vous bénisse là où vous êtes en Europe et pas union sobozali tika ete nzamba pambola bino bo s'abonner na chaîne na biso Pasteur Moussa officiel na YouTube. Que Dieu de gloire vous bénisse au nom de Jésus. Amen.